C'est-à-dire que balobi que makambuza de ya kobeba. Babi moi soit ça l'interview na Jésus-Christ. Bana kin bana poto bana mukili mubimba. Original. Mais ça n'a rien Rolanda, émission originale. Alors Bokeli. Engaye, babi émission originale. Émission à bien, émission swag. Moi c'est Moratonda. Fille moi tel catalogue. Hollandais sur Congo à lobby. Avec Laure Bokeli, la patronne de la presse. Émission originale. La Congo et Lobby TV, la Laure Bokeli. patronne de la presse. moi c'est Moroya bien. Omoyi osali mokili na yo. Moi ça pembe. Hollandais sur net. Na chaîne abino bolingara mingi. Na Congo à lobby TV. Avec Laure Bokeli, la patronne de la presse. Émission à swag, émission à bien. Race de vainqueur qui toque. Émission et ça genre na ba fille, na ba jeune garçon. Qui toque. Mon cause l'invité un dingue. Talara mwana nzambe muto asala interview na ye. Laure Bokeli, la patronne de la presse. Laure Bokeli. Bon ça invité un dingue. C'est-à-dire que journaliste ya taille moko mesuré. Original. Nazong nanga akati. Et avec Laure Bokeli na émission originale dans Obolandaka, même si nous désormais dans la carte Congo et Lobby TV, on a déclaré Jerry Cobetter, c'est qualité de ça toujours ensemble babi, oignon soba sangani et tombola toujours dans les deux sangani de émission originale et la carte Congo et Lobby TV donc babi nous sommes là la la patronne de la presse à côté de bola mon cabinet nous sommes là Laure Bokeli na émission na bino ya original vous zappez te boke souto azala ki boyo azakoto non désormais na kati ya Congo ya Lobby TV ngaye Nathalie Mopanzi na temba na mona eloti donc bana toujours tozana bino longo na kosa toujours na bino na ko abandonner bino te am suko ndolo ba ya Bokela mwa kufa ya Bokela mwa lala kina lala ete ya babika ndezaka la patronne de la presse bana pema quoi maintenant zongeli masolongo kandi ezalaka dans la place na masate pour ngamo dia na sana na kata original tant ba original donc originalité ya makambo et en tout cas merci na bino na pesa toujours ba merci na bino ba o bolandanga o pesa nga chance na bandako na bino bo recevoir toujours émission originale babi original ya mo yamba toujours nyonso original ils ont toujours originalité pesa bien o elala ki pour la musango na kati ya Congo ya Lobby TV nganzambe na ko koloba te pour na salon avec Jerry Cobetter c'est donc Zanukayo Babizakayo onyoso wande koloba oya zabe non bomo te babi salande liboso maloba na sima dona minso kandelo halobela bino sala to continue na moto ko ba toujours na kata musala lemba te pesa musala dala kaka bana kimba na Paris partout na monde au Bolanda toujours lors na bino babi taille avantageuse quoi en ce moment mongo boye Bokeli tant boka komba Bokeli boye bo raison déjà que mongo pona na ngamu bate na ndi mongo naza dona ko pona na mona na ndi ko bino nyonso bo zanga catégorie na toujours ya désormais babi désormais tant na désormais na kati ya Congo ya Lobby nganzambe bolamga ko ya bande bolamga esala bien kwa bolanda émission ya original na Laure Bokeli donc bino boyebinde bozela Laure ngo bino boyebinde bolandela émission na bino mais na 5 minutes kaka vous te botika toujours na Congo ya Lobby TV na kati ya YouTube de la chaîne pour la rabino masolo ya bien chaîne où la rabino ba histoire toujours ya bien et la rabino ba émission ya ba bien c'est ba Laure Bokeli donc tant ya wana to ba mingité na bo sanité na ça toujours ba mbote na ba tout o balanda na ba o balinganga na ba o balinganga te na linga bino toujours donc ba mbote partout esika bozali ezaloza na suka mokili babita tanzambe bi mutu nyonso suka mokili pani zala kate na pesi na mbote albi riveli na kati ya Belgique riveli mampongo na Valdis comme na bébé na biso ma ville olala te bolamka mwana bimeki na bino ye okolinga bambote na bino na pesi babina bosanité ngata montala na bosanité jisekano babi Riyad de Madrid na kati ya Australie babi papa bunda na mvana na mbende na onda ya yo mwana na bosanité papa junior babi junior lampe donc tant oluka ngana na besoin ba filmer ngana na besoin babi junior lampe azana toujours kati ya Bruxelles babi bambote na ngwana en tout cas na bosanité onyo sabi ke Laure abosaninga etali yo ngana pesi no mbote donc partout na bosanité o ya ngana bandeko
Jerry Cobeteur ce soir ya yo mo décidé au fan donc émission ça il m'a mosala kitoko ya yo nde mo tebisi donc yo sengaki ya telema ba Jerry Cobeteur ça lalité ala mo toujours na bosani opété na pesi nzambe merci na ndenge akutanisi biso lisusu na kati ya émission ya originale donc to landango toujours et ça la bien quoi ah à la prochaine ciao donc